site nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Grace Mbizi la sexy bato balobaki mingi pona Grace Studio NC bato bafingaki mingi pona Grace la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriche Scramé ya komone la sexy Viena ma César Magic Clé mama ya kotale la sexy chérie ya kotale la sexy badougou ya kotale Martin Kapika Tracy Pro la même magique la famille Mbizi nos cimes sponsors à Makassi unité d'élite Bomonier la sexy Yemoko Serge Kabamu Attaquez chérie Yari Ide Kongolegi Balisa mwana Bokatimbile Kongole Mabosaka Balisa mwana Bokatimbile Johnny Pelé Pastoral Bakatambile Kongole Mabosaka Mayebo Loso Boye Pleye Baba Mabasa Fonchi Dolo Calvin Elengi KPL Sandra Kazadi Christophe Moura Kazadi Kongoma Elengima Dania Smith Elengima Teresa Bilenga Elengima Grace Mbizi la sexy Elengima Kongo indi toza na kati ya bureau ya Congo Elengi masolo eza ndeni vedi toza na biso ba sponsor toza sala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière Grace Mbizi Congo Elengi qui est derrière Congo Elengi qui est derrière Grace Mbizi c'est ce monde masolo ngo vedi ba maître Maurice pe bakotango ba Eric Mande pe bakoti masolo ngo babi boss de boss moi Mirajab moi mi Caps donc on a ibisi bino ba congolais na oui c'est nos congolais des congolais na ibisi no Kenya pe la mokina masolo ngo ba Kenya pe ba e mabe. Donc tous na maman agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo kangoka na sango o Grace Mbizi la sexa kuna auditete etali oyo kaka na sango na minute oyo moi mi Caps limited ya moi Mirajabu tous les congolais vous en avez besoin kumba kara danger agence assure moi mi Caps balobi Jaguar ezali Ezali auditete hélicoptère ezali avion ezali Babem VP ezali range ezali on doit okuta wala na moi mi Caps Bonjour à vous, mes chers internautes, fans surtout à Congo Elengi de Grace Mbizi la sexy, ma patronne. Bienvenue dans mon émission La vie cachée des artistes. La vie cachée des artistes. Je suis là une fois de plus pour vous faire plaisir, pour vous divertir. Moi, Grace Temo, la banane de la presse congolaise, le passeport rouge, le passeport diplomatique, la poto dans le baningité. Quand on a senti design, on senti cadrage est un peu différent. On les apprend dans l'Axabino qui est un artiste qui évolue au sein de l'orchestre Wenge Musique à Maison Mère comme on est Limousine. Alors sans plus tarder, je m'en vais déjà saluer mon invité. Bonjour Limousine. Bonjour Grace Temo. Ça était bien. Bon voyage. Elle est qui vient. Par grâce de Dieu aussi. Je l'ai qui bien. Elle est qui m'a posé. Tu connais ça, mon sala, tu sais si tu as une ambition. Donc elle est qui bien. Alors Limousine, c'est trop banda, tout banda moi canalisation. Alors Limousine, au groupe Sabiso, comment carrière artistique et banard, tu vois, pour ne pas que ça va faire belle partout au monde. Pour qu'on ait les années là na matina kata mai, ba fan na soupe balinga baye, ba Limousine abana wapi. Limousine, combien d'années déjà au sein de l'orchestre Wenge Musique à Maison? Ouais, l'orchestre Maison on a 2 ans déjà. On a 2 ans, quelques temps. Parce qu'il y a non, j'ai 2 ans. On a 2 ans l'orchestre Maison Mère. On a pris pour faire un cher évangéliste et apostolique. Trop de gossambi pour prier une église, pour une église.
titi nakomi kobeta nanga mpe na baquartier tina ndenge elionanga na maison mère, c'est ça. Donc kouta na église na baquartier mbamo ye maison beta na orchestre msuti obetikanga wengeka Ferrari. Excusez nga limousine yo bete patata kawengeti. Mais qu'est-ce qu'il faut préciser biso pour wenge musique à maison mère eza mususu wenge tonya mususu faut préciser biso que na oui t'es pas président tata mobiche après na maison mais après wana otia biso. Ouais, on a ça ce qu'on parle les grands formateurs, les rois de la forêt Big Boss Ngama Igwe. Yende ce comme tazo mondialisé. Nazara ki na kana wenge ce qu'on a na wenge mo likolo. Le na bimili banda wenge te. Ah beta kana kacha wenge. Na wenge ce qu'on a comme na wenge munene. Maman nga ba poto makambo eza ko inda vedi limousine na lobi azaki na wenge moko ya bongo sika comme na wenge likolo. Jema loba na ngai na bina zakaka na wenge. Mais na comme ce qu'on a wenge ya na na biteke le roi de la forêt. Parce que tango lobi comme na wenge boy c'est que wani zaki ya boy. Si wenge c'est là où ensemble basali wenge na bango. Adolphe Dominguez na bajibe baye bakolisi mouvement. Ce que zaki kasi wenge ba kolo wenge ba ensemble. Est-ce que pas colo wenge? Alors, je pense que Britannia Ferrari a ça déjà 2 ans dans 4 orchestres Wenge Musique à maison, mais les groupes chers de son excellence Werason, le roi de la forêt. Alors, limousine, Okoye Bisabiso, il donne non, ils a la nani na monde de musique. Ouais, il donne non, ils a chanté, toi, il m'a bien. Kalana, Shikana, Lelo. Oh, toi, je m'aime bien, on va profiter quelque chose quand tu n'es pas ça, on va bien. Donc, c'est la mission, bah, bien. Je me sens, c'est pas si on m'a caché. Na luka ele ka ina persité pananga. Na gagné quelque chose. Na oh yo sali on a ponga pe et contribuer na onga na za. Mais bon, mi se va l'idée ba imba bien parce que le gros ça se pèse autant même sur ta marque. Ça pense belé ngolobi. Et belé. So so na tangi moko ba msusu. Non, ils a problème. Tene tinga l'idée na idole na ngeza grâce musique la sexy na tangi. Ah. Tangi sali bien. Ya yo lobi za yemoko. Ngajko ba ze belé. On a retanga ba comme pour 6 minutes na biso vraiment. Ndetse ba fina so Luciana, aimba danger. Bante Sanzitani Daniel. Aimba danger. Oba bokaka papa na Marlène Ntessa. Levé Sanzitani Daniel, sozi ba samangwana. Ba Carlito. Comprendre? Tokende boye kwebe. Omona ba veli boma. Ba madilu système. José Nzita. Un grand chanteur au Sakanate Namboko, Baimba Danger. Donc, si nous avons un plaisir, papa Wemba, Jibem Piana, souverain premier. Oui, rançon, le roi de la forêt, nous avons vendu son kundula, Kestere Mené, Ande Babara, Nenge, et systématique. Voilà, pour te sentir vraiment que tu as un poulet ou une musique à maison, pour sentir Babylone quand même. Eh, n'a pas bon, Nenge, systématique, pour t'avoir le vin à biso, Kestere. Parce que tu as Big Boss, le roi de la forêt, donc il y a débordé à niveau. Alors, tu retenir que aux idole est belé dans le monde de la musique. Alors, Ferrari, tout le monde va dans un tunnel. Surtout, taboulé, taboulé, rochero, na lombo maquette, na lila bango mabe, ba imba danger na mboko, yango contribuer na travail na biso. Balobaka verbe être aussi la té car yango ba koko batanga yango peut tanga télé le po yango de référence. Ce verbe être changé, c'est que makambanchi peut changer na français le belongo peut changer. Donc ba père on batika musique biso tolanda car ande bango poto kola so to ngolanda bato balanda ka bango biso to banda bimaka ba diminutif na bango. Na po biso to kola photo landa ka sika mo bajo. Comprends professeur na livre grammaire, livre na bi côté ou te banda. Donc c'est ça quoi. Rolanda moto azolanda ete fona tala batutu bazolanda nani batutu balanda yala ngapi na landa ka moto batutu bazolanda pour moto mtazo parna. Alors Ferrari na message mon Ferrari excusez nga limousine moto mo ebisa nga tourner une question comment na semaine mingi 3 fois la patronne donc moi c'est mbongo ebisa nga la banane de la presse na Ferrari pourquoi tu la timide? Ouais cause timide et ça na mission. Notamment on est timide mais pas vraiment ngade. Les gens va place nous place musala. Musala faut ça logique et pour porter ba point belé, ba doit comprendre l'attitude na haute place musala. Na place musala faut l'attitude de musala. Taka ngana uti chez biso na parler na nga rep. La répétition pour moi c'est quoi? Wenge d'abord pour moi c'est une entreprise on a travaillé en tant que chanteur na katia wenge musique maison mère.
tant na longo na ndako nanga na yebi na mutu nanga kina ke koyemba so ba bisinga yemba na yembi bina na bini de tant na kina rap na ovanda na ke ko wela micro na mutu te na ke ko bunda na mutu te na ke ko lakisa batonga na zate na ke ko lakisa batuka kina zaka musicien na ko yemba musala c'est fini na yembi na zongi nanga ozu micro na zo zana ko wela ngo yemba silisa nango mukoba ko benga na ko yemba na ko lakisa kina bana ko yape ka pona yemba système mais je te que tu veux la nomba micro ça le kola na musala na compagnie to comme ko wela ba bika ko komela compagnie ndengeni donc pona yo papa na bino ko sombelo nchikita par tu à mon na classe des études universitaires na parler pour me wengeza quoi campus le quoi donc ils pas le quoi moucher twista donc il faut que tu na biki no somba ke ba biki zati na nchiko ko senga ba biki tu wela la biki na mutu ndenge moko professeur azo pesa leçon makelele na yo wana ezaka lokola makelele azoloba or que tant aussi sokoloba bon na opesa exercice là on a ote koloba na bino so bato bamona kama makelele bakomona ba mine d'étoile o andimaki makelele wana bimisimba mako biki na ye abani kokoma je sentir que bana poto boki moi conseil o bozongo bino be artiste musu botel émission à banane de la presse bozongo ça bino fera le bien anet timide tellement ba discipline kaka timide ba discipline timide ndeti alikamune pour mon mina ngaba mona nga timide te maman nga maman ça ngaba ba jier heb Daniel na Monique Koko le bano mon mina mona timide na ndeni expliquer amona nga timide te parce que tango zakatanga bolingo na saka makambo bolingo singa nga na sala timide nini mama nini mama musala peti na nga na sala makambo musala sing na kendo bunda na podium tena kendo yemba na vandi na bini na vandi siko na podium na koma ko bunda ngai ko yemba ngai ko wela mikro ngai ko linga basi ngai ko tembola ko swana ngai est-ce que ferina ngai linga basi on a pas belé ba kena musala ba mona ke yanki ba succès musoza ba succès o sali succès mais succès tant que qui succès tant que voyou monena mboko succès tant que mutu moka finga ka ba trop succès tant que petit moko bantika amoni yo lo bana mutu Ferrari pour façon lo bana mutu maza caché mutu mtake na éducation mutu atangi trop chez bango ba conduire bien atangi na bien ez ba big boss le roi de la forêt aza bien appris donc pour ngana bien que en bref éloquent comprendre mutu mo boza na boania na sagesse na intelligence azo kamba biso lelo bien pachika sikoyo mutu atangi te akoli na balabala makambo babuzoba na mboka moko ya kinkushu akuna ona kimfila mpata fundo sumu bamboka ezebele akoti kuna na kati ya bimi boye azusko comportement le fundo sumu na pode ma maison mère o tande ba mission bazaka te tala ndenge ya zalaka biso tuzo ndenge moko la musique to yaka po to yemba na ya wela te yangona à part ko yemba boyoka sona ngate ke asonaki na lobaki sans likamna loba atayo moko atako to Joseph Kabila président na biso ata Mobutu avant loba fo ba sala ta papier ba aiza na makamba ko loba ezateke on improviser makamba ko loba o te abana makamba ko loba fo zala so ke zati na ko loba te na vanisco ko bana poto fera lobi makamba ko loba il faut zala so mama lo ezate bon silence peut l'accès timidité. Un homme, c'est l'attitude et le comportement. Les attaqués, même Soda. Soda, le tenir tes attitudes. Maman, dans ce là, il capté il fera le bi un homme, c'est l'attitude et le comportement. Je dis, ben GMN en direct de Canada, donc Toronto, ben Joanna, on a la qualité, on a donc attitude, on comportement blendé. Comportement d'un homme, attitude. Devant mes enfants, je suis comme un papa. T'as des enfants? Ouais, j'ai mon enfant, ma fille, elle s'appelle Divina. Divina à quel âge? Divina à 9 ans. Waouh! On fait rien à mon pas mon colo. Maintenant, mon colo, déjà, tu n'as pas long de ça, la mission, tu seras pour nous à mon colo. 12 ans. So, mon déjà moutou. So, comme on est moutou, hein? Moutala, tu sentir noir. Faut pas tout naïe. So, ça mettre tes bols en rango. So, comme on m'a bien déjà ma belle, là, tu soutiens à Bandi Bitumba. Ça, dans mon amoukete. Bitumba, on est Bandi. So, chacun de chez Bino. Bah au boka déjà biloko ochemona batu donc tu m'as bandi donc naza mukolo donc la poto faire veut dire naza mukolo papa donc c'est un parent responsable là moi la neve donc c'est déjà une grande fille alors Ferrari 2 ans au sein de l'orchestre Wingi Musica Maison Mère il sang le bas projet non y à venir izalani tant on va na pina yo mulaka bulani pour na carrière na musique ouais souvent bah projet ils ont secret
secret moko koza secret familial, secret amical, secret moko ya couple ya na mwasi no boza na projet et na vie so na mutaza na secret na ye et que le ba marati parce que muto lobaki na biso ba secret na nga, ils ba secret secret lo ba marati parce que koza ke po père wana kufa yo muto chaka poison secret ndengo na lo bana nani c'est que mokolo kolingo kata moto na tubela ngamna ba mapa mandiango ngamna sala J. Daniel Mabe, tout ça. On a le banc. Fermenga monu. Projet na ngai naza na ngona musique c'est belé. Mais na linginde na travailler trop beau sepelaka. Tant il episode ma deux projets ça. Ouais, na projet na ngai zaka na buka ba vie na biso bakenda na buzora kana na zora ta bangenza ta na malobate. Matana nuance atana na mélodie. Beaucoup de kati yo monte que pour concrétiser ba projet na yo. Parce que nous on a ba projet no bulara tel que un jour parmi ba projet na yo o ko m'appelle leader. O ko m'appelle président limousine quoi. Président limousine, était président Watanabe, était président Fabre maestro ceinture noire, était ba président ba comme le président limousine no bulara monte. Na bulara ngo mena yebinde te kan. Ko bulango na bulango même ko le salema na bien ngote parce que mo kona kota ka wenge na yeba kiteke na kota journée wana calcul les arabes ngote bon na bulango ngango mais na yebinde te quand mo ko le salema ça ngaple o ça m'appelle lobby c'est simple lobby c'est que ça rend ndenge nzamba classe la gango na boya ngote est-ce que ba boya ngambo si ba classe là déjà o baba comment mon est venu boga siko dans une production auto que no bete na journée LG Gosse pas à la rana pour interview dans des conneries. Ce que tu ressens n'est pas bon. Pas qu'à quoi ranate. Tu kende wana ba kosiote ya wera boete to di si ma to benga presse na biso. Ah, odie. Ce que ça m'a manzambe ça ma bongoti. Ba ko tshelo pe makamoko botali ke so ça m'a manzambe mona po makamoko so fota na mission. Il peut odie mais est-ce que il peut ça la lettre de demi. To mutu to ça mamna ndenge morote. So comme ça makamoko ndenge mutu salela ke so komi infinite komi diminutif ya mutu wana to komi kolanda mutu wana ya zaye. Aza mabete. Ya ona nyena po ngatanga. Te mutu asaki makambo ya nini ya lettre de mission. Ah héritier Watanabe Gogan Cosa Nostra. Parce que nga otanga pe kombo pona yebaki pe bien te on a baki bon. Mais donc ngana ko sama kampo mutasalité. Lui il est quand même responsable na makambo na ye. Ayebaki tina nini asala ki bon selon projet na ye. Bon ngana zo wa zama kama projet na ko tanga na kata projet na non. Tant ce projet na ngeza le contraire ya ndenge na zo penser et ko pesa ngape résultat moko. Mais pour l'instant et pour rien penser de plus nazana kana wenge zela nanu biso ce neto za betebi kende to salam sala ningai la banane de la presse congolaise na samoyo na obeta kayu na ngai na Congo elenge pas grâce mbizi la sexy patron na ngai mutafuta nga ya po na luka mbongo ndio Ferrari sala na kati ya wenge musique maison mère za po luka mbongo bo lelo par exemple Cosa Nostra boss live héritier Watanabe penati paki abina nga pena fona za peti wana a robeta na kati ya team wata te mbongo penati mutu kati ba moyen tout possible est-ce que faire aucun na rekendete pourquoi il faut na justifier te botami na famille to kuta ba ya ba botama ngape na botami souvent makambo ezalaka contre o nzamba sala ezalaka na signification te parce que même diable yemo pa kona oseka so ke shia go gogolo pa mamo sala même ngape na osepela note papa botinga ina famille ya moko boyi alobita bana lelo yina papa ko zasu mwana ya papa te okomi mwana na ngai na kineti na leta na sala makambo domicilement na adopté yo mwana na koma papa boti biso na yo yewana mokili pe bibo ngasko na kepa ya comme mwana na ye lisusu mokili bike papa mutabota ki biso soki na tango ke ya ko aider ya na yo na ko ya ko aider na sengi pa corps na papa mais soki zana koma na ngapi na mwana ya bongo papa na biso. Ah Ferrari ya penati Ferrari ka ndenge ko mona Ferrari limousine Ferrari nini leki ata yo moko papa na yo na Ferrari nini leki yo moko pesa réponse so bi Ferrari leki c'est ko umya na mokili ete yango batango tu bazaka na makambo ba kufara ba leka 55 ate 50 ke 52 ans kendaki bazaka bongo po wela ki via apprécier le mien mon azolia azotanga ba famille bazosepela ndenge pe yebo eto komila mama ko ça va bien o etikali wana to tikela tanga ngo ya nango préciser nango bien te
Donc, tout retenir que yo ningo za na pena tabati mbongo, atabati 30 000 euros. Kasi malamu nde biso bana nyonso to bima to pesa fekita papa. Malamu kutuka Ferrari pe akomi ko futela. So balobi non ke balongola yo vi en futela pena ba pelo le pang na banda c'est pas. So ba pelenga lopango po ba edenga kaka bien. C'est que pona longa mwana papa. Eza malamu te. Kaso bomi mapambo nyonso to bongo pa nzambe. Mais lisumu bo pesi nzambe bino mo Kongo bino mebale. Malamu te. So eza ke ya ka sala ki boy. Ndeko nga sala ki boy, nga pena sala boy. Ba to ba kokokana jamais. So ba to lingi to kokana kasi. Biso to za ba président de la République. So ka bimaki po eza ki foye. Ba to za na sena ye. To sa mobeko to si. Ya nga to puta na famille comme général. Ngana kene ngona ba tshanga maréchal. Ona landaka banzela oye. Asala ki tina si pourtant pona comme appel général. Ngana zana onga na zoka ko ke muno ntino sa kuna vunda. Maza. Dana ngana posa te suke nini. Alors Ferrari. Na zo ka ngai mam na zo ba bitu na zo ba mabe. Na za pina contre motuté. Na za pour tout le monde alingi ba mission Congo trop. En plus na lingi ba star bazala, ba star basila. Baza mokie. Botangelanga nan pena na Congo ndi tozala so Ferrari na biotangelanga pena 4 stars. Na leadership som na tanga. Ba star 4 stars o tona bon na Congo o pena tanga 4. Je na tanga président Jibin Piano. Asa star président we ranson star o sera na papa we ba star tilelo ba sila raté. Fallait pour papa za star. Ya ko sakana te. Ah oui. Bo Ferrari go la star. Asa star? Star. C'est bon, la comprendre. Examen à juste qu'il la comprendre que Ferrari vraiment il a une tête bien faite quoi. Ah vraiment la moto et que alors Ferrari bisanga. Est-ce que banna grand frère na yo hérité watanabe alonga maison mère. Est-ce benga eta mukolomo félicité ou bien au PC conseil bo sola ningi zarata li solo d'hiver. Non, na benga te. Pourquoi? Parce que non, je peux t'en benga te. Pas benga mutuna era mbuyama te era makambo vanda ka kimia. Obengi mutu. Embryement, c'est-à-dire que makambo zo baby c'était embryement monsieur ko bongisa. Te to sala boto zongisa boto sala bokoto kite mataboti tango kite ko vanda bato ba vandi. Nathalie mesure les lobananga na ko lobango tango bato bazan en l'air te. Na biga les lobananga ko apporter quelque chose alors bato ba vanda. Ce peut comme la moko bomela moko pona lobby. Tango na ko lobamba bato bia yangwana. Tango musu yanga pe mutu ko sala kimia yango na juta na ngote on réfléchir ponango. Alors Ferrari, tant on y a mes amis comme on est à Ferrari, au quoi il y pourquoi le roi de la Ferrari comme ça limousine? Il y a un stratège, il y a un phénomène, il y a une innovation. À travers Ferrari, c'est un carrément trop égoïste. Des personnes, moi sinon on a banayo, il y a carrément un caraba couple, bilo moins de pour des kits. Bon, à travers limousine. Ndesiko même famille bakokota na kati na mwasi na bana na ba mama kuluti bakova na kati ya limousine bolingi feti na kati ya limousine tozokende yango lokona zaki Ferrari c'est-à-dire na yako yemba na ngame batanda ko yoka ngo bazaki limité tango na zasko na wenge musique équipe nationale na komi mondialisé na monde entier bakomi ko yoka ngatina bamboko yo na yebaka te mutazo benga ngaza na Bangladesh ata moko Tchécoslovaquie le fumuntoto ba bizarra Congo elengi peta mati na kati ya mai ne tango bakomi ko benga nga déjà bongo ba grâce mbizi bazo benga comprendre toza pena ba grâce temo banane passeport rouge pona ni pona kaida inga c'est que ça mondialisé on a big boss obalité limousine alors service comme monde entier en même temps c'est obeta mais allez balanonga sokolinga kanga Didier Boulabanga, memanga tana la samba. Oba yembelanga rumba yangemai, ma belle fille. Zoto na yezala caché non ce qui na zotala. Nazala kana difficulté à cause pe. Poyotika ba filmo yo misonga esepelaka. Kotala. Ezo mama, ochemi ko ba bayembi. Je chanson les limousine interpréta qui biloko big boss on a linga peto hier on interpréta ka OK je suis sincère na ko c'est le côté malgré j'ai ajouté des choses en moi qui proviendraient de moi makala konke to chemungu ezalaka toujours ngai kasi amono inutile akotia secret yozalaka déjà sukalika ileo
Inga. Ferry Zela. Dio mo bosala rabando sala nande kono. Je crois qu'il y a longa comme de président na team wata mishka ngandu. Bon na ebiti ndena bosan il faut na conscient na bino na Romeo Golf pour sala dio na biso ko ferry na lela dio on fort bosawa ça qui comme bosala moi mishka. Ebi dio yebisangisa la ya yo. Kasina bosan. Tu travailles on a mo na kozongisa ngwa. Makolo ya lisubo na beta ngatuka mtaka mutu. Luanda bondi ya bon to comme un peu d'actualité à Luanda on veut dire ne bomo na Ferrari boye fraîchement d'Angola et bisa biso na parcours de nos voyages les kandenge pour bana poto bana poso ça c'est l'Afrique les gens ont bien tout ça c'est qu'on l'Afrique ils ont ça biso bien et les gens ont bien ba biso bien takambo kana ba mbara tout le roi de l'Afrique le roi bayambi biso bien yanga na kuti déjà bayanga ba Eric Wiya ba Kambrozo na kuti ba Didier Boulabanga ba Serge Tata Kiboko le sénateur Paulo Tudilu na kuti ba tabe ba Jansi Katakata ba réseau ba Chombele ba conteneur ba nia wa rouge Serge nia wa rouge na kuti ba Gazi Muzito hein ba Charlène Bontaille chez la Bontaille na kuti ba tabe na ba Polo ba Elena Matuva nga ba bisinga ki hérité wa ta torture bino mabe bo respiré ah torture mututé on est ça suko ba yebisi yo ozaki kinayoki Sikono ngo kanisa kana vino oh yoka ezaka kaka yango salamaki non en fait nayoki nga na confirmer te so na confirmer nga na tout non te ba benga ba bisinga ki non la banane de la presse wata awa ati bango contre mi. Ok, on a ce que ça lokuta. C'est moi qui te dis ça. Ça lokuta. Tu le vois bien si je ne faisais pas si j'ai répété. Le gars là au bas de l'obaga, ils ont toujours eu ça la marate. C'est bon, on t'a dit le baguette dans un quatre mois. Mais c'est bon, vérifier bien. Le pain on a tata na bango tika bango. Tata peut être mutabota sur talibenti. A kengela ngandi ba peta mo ba kola ba bengani. Donc ça on a problème ti. Au bas de l'obaga. Nga c'est mutalobi na mona lwa pouvoir bakisha. Ce qui va causer les comme singa, nous avons une bénédiction à pêcher en fois 10, à l'ongole on peut pas en fois 10, donc pas de problème. Bon, ma question moi qui songi de la banane. Donc moi va rimer à moi les cas qui concernant ce qui sale au bino beta qui ça Atlantique les seuls sales à Gaïa na Luanda. Où est la Zénith Olympia, même tu n'as qu'à Angola. Donc bah rimer à moi bimai que soi-disant watafala beta wana bino boye tellement que big boss des rois de la forêt a doublé bongo babloma bajamana ati petit naima. Non, programme obsèque qui c'était quoi? Paulo te dit le sénateur, on a compté 20 tous te dit le. Il y a une association général Santos Bikoukou, en partenariat. L'être y que on a voulu la présence de l'orchestre Wenge Musique en maison mère. Et bêta concert na kazi il y a Luanda sous production il y a Eventos tout dit il y a sénateur Paulo tout dit les 24 et les 25 les 23 c'est la balance na répétition c'est le programme nous on a fait qu'exécuter bon côté va signer va surtout voyager te cueillir. Le 23 on a tout ça les balance. Dans les 23 bino boki bo ça les balance na fallait go na beta. Biso to yebaki programme on a te. Ngana so o ndenge la biso mukanda nde to landa nde batinda ki lettre nde batina makambo tuna ba signature nde ba CG moni ba saki makamba ba adete yanki ba docteur Pichu Musungu nde ba conseiller ki makambo na ba vena biso ba pardon. Venanga na bossa ni pardon. Azape ami intime ya papa yamba le Veko Romani. Venanga nani ça rappelle ba chanson et d'artiste belé pardonne-moi de loin que tu es ba saki makambu poto kende biso de to sika mamba komia tayo mo so ba komelo adresse ça Louose A25 to Madimba to Tekimunza 830 yo que no luka venini faut comment. Alors, j'espère que vous comprendrez que limousine à éclaircir les mamans aussi parce que je crois que tout me chuter l'émission la limousine trop côté la question moi divers oui biso limousine mariée. Non, je suis pas marié. Fiancé? Non, fiancé même pas fiancé. Proposant? Même pas proposant. Ah mais bon écoute au cause biso au faire. À cause de pourquoi? Il faut tout ça quand même la vérité dans la vie. Nous allons vivre à on a vivre dans bon pour vivre dans mon kilo na zanga moto. Bon nanyo
Nani yango wana yebi. Tanga no kombo. Nanyo na tanga na ko mo na bo ma bala mususa. Tanga komo na ye. Asutu ke sika sapunga pina wanga na ngai te nandi mango. Tanga. Nani oyo ngai na to ye. Ko. Vista. Comment bongo penza? Est-ce que ngana ye bien ngona? Yo sanga wete bana. Alors bien portugais pour vista ça vie. Bon, même pas. Bueno. Vistador. Vistador. On fait ce commandement na TV. Ils ont mystique na bien ngote. Bon, pas de problème. Pas de souci, on a fait aligner artiste mingi ba domingo kansi moi na e. Ok, moi na ba de mo kaza mine ko tanga comme na tepo, ala ba petit na ma pire. Okay. Petit na ngamoko. Alors, limousine, couleur préférée. Je vais vous rappeler, tu vas nommer diamant donc on a ma faute bazali. Donc, c'est quoi? Tu vois qu'il peut battre belle quand même. Mais petit na ma visite, petit moi ça très courageuse. Petit na landa bazana ba staff ba petit. Visto qui vient na limousine. Ba petit ba Sarah toujours na biso ba soutenir biso. Tellement petit wana lingaka nga mingi. Moment polo na nga ndetika pa batebe ba kanisa soki papa zo linga mwana kazi mingi. Te mwana musala na papa bazoka na toile. Tala makambo kasi basaka makamuti. Ya mwana bazana. Kama nini Okanisira batu mabe. Mokili bino babika okanisa batu mabe en tout cas mokili bo changer comme mokili. Bo tika po kanisa batu mabe. Faire le week Vistador petit na. Ouais, boli mwana ngote na ngai. Tena pina mo tamu soupe visa na proposer na wa bomela makambo na pa. Alors, faire une abomi. Alors, limousinier, c'est la couleur préférée nous allons. La couleur préférée, c'est pembe. Pourquoi pembe? Pembe parce que pour nous, pembe c'est la sainteté. Donc, il nous a ça. Non, nous avons sainteté, mais nous avons comme la cause de la sainteté. Sauf que nous avons la sainteté, nous avons poussé dans la pembe dans Zambie. Parce que même Michael Jackson, à la taka silip, nous avons l'accès même silip, nous avons pembe c'est. Eh, on l'accepte pour un. Bon, donc ça dit pembe. Tant on a kataki teni na tika na kalaswa pembe na senga pembe na mbeto déjà na miso nzambe na balimbi kinga déjà parce que même Michael Jackson dans la ta body a pembe to senga pembe na kalaswa pembe ay baki kalaswa chocolat ya no pona ni po gumela ay baki ba couleur on a tout pembe ala ngobele tenia pembe ngenga toujours Jésus-Christ na mona kete na drama ya orange ya noir finiki na mutu azo sambela te tant kitaki directement tena pembe soka pembe angali prière tout ça. Na mona que Jésus-Christ na couleur à chocolat ya kakite. Tellement biso taba descendre ba chrétien na ninga pembe. Je na la type parce que ça bien moi. Alors une question. Makambo pembe. Pembe c'est belé kolika ba couleur tout. Ouais, chrétien vraiment néo apostolique. Néo apostolique. Ouais. Alors prophète texte chargé en église don dédié na kenda pona sur na ba père. Voilà. Alors Ferrari ebisangai olingoliani. Na ninga mingi pondu na makayabu. Voilà bien na badi. Pondu na makayabu na badi. Ferrari distraction na wezalani. Trop TV car TV na tanga mingi ba documentaire ba nzembo kala. Ba théâtre nzonzi ngona se plera pena ba artiste na business ba vie de loin ba mpanga muna kota chabwala ba sila bisalu na se plera na bango fort ba bidi. Na ninga pe ba sundia ta ba artiste mo ba suna tali bango pe na zoka mo eloko moko boy. Ya makamso mboko na biso na yebi ngo pete meso na tali bango ba rappeler nga ba na interesting singa Mon tino sakuna funa mon mo akasa ba biloko mo ndenga biloko na biso. Alors Ferrari ceux qui nzambe alinga salo pays olinga préféré za pays. Ouais, président za RDC. Pourquoi RDC? RDC bot boy RDC va pia ka ba futa ka ba tu bien te banzala. Qui ndeti nzambe alinga salo pays. Olinga préféré aux ala pays. En tout cas, il faut le temps de faire la paix à l'Ingasala. Parce que nous avons besoin de dimension de GP Sanga Kubanga, Tara comme toi, Sala. Donc, le roi m'a dit que vie est à l'Ingasa, Ningelaki. Tu quand même, on a l'Ingasala, l'Ingasa, un pays à l'Ingasa, bien pour nous. Alors, Ferrari, si tu étais un animal. Ah, un animal, on a un brebis. Donc sainteté toujours. Alors saint na moni na poto Ferrari yebisa te pona moni po de na sainteté mais na mekolo a kozala saint taka moto a mekolo a kozala mona malamu ote ba mekolo balinga ba. Alors Ferrari si tu étais une équipe de football
Je sais pas. Zamba sape la volonté. Si tu étais une voiture. Une voiture limousine. Limousine, c'est mieux. Limousine. Alors, Banapoto, j'espère que vous comprendre Tokomina Souka, émission Nabiso. Nous avons vraiment un plaisir de Melabino Limousine, un chanteur qui évolue au sein de l'orchestre Wenge Musica Maison Mère, le groupe cher de son excellence, l'ambassadeur de la paix, Werason Ngama Makanda, Boki Ferrari Nengalobeli. J'espère que Boki a Biso carrière naïe, place à Banda, puis a Biso nombre de années, au Asali Lelo Nakatia. Orchestre et à Wenge Musica Maison Mère. Alors Ferrari, un mot de la fin, quelques salutations. Ouais, mot de la fin, penatema pour nous soutenir na mukolo lelo. Eza la pesi batutu balinganga mbote, bana Luanda, lumière alemba bazada, batu bele bajinor mado vanzambe ya planque Rike Wiya, Anissé Sodofil, Jamul Matenduka, Jansi Maya Sizola Mbao ya solo. Krevin Foutila Liebo Zola Mboa. Je sais que j'ai le comportement, ici que j'ai Monsieur Daniel Boudjiri, mon vieux propre, j'ai Heb Daniel, mon pote, Monique Coco, Magali Capelletti Dembo, Bazé Belé, Gianni Christian Poiti, Jidel aussi là, Bazé Belé, merci Nabino, j'ai peur Nabino Mink, mais Zaboué, Boutala, les 7 jours de la semaine. Les 7 jours de la semaine, Zoya, tu as un single, tu as un calaming, tu as un main, tu as un studio. Donc tu as un main, tu as un kende. Na bike boko sepela boza décider bo pesa tu na kokota so na ba livre kala na fuye na nata na ba na mikana ko tape ba John Poirier mikona zo kana mitela pe ya José Ndita kana yena na tela moi muke kuna na besina pesa ngobino comme ça et ça l'a bien. Donc merci beaucoup. Na yomoko grâce temo yokuta masa na ya kala donc to zaka déjà. Grâce mbisi pe bambote bele. Alors merci beaucoup. Quant à moi déjà Nabosani pour me contacter plus 243 82 521 7003 plus 243 82 521 7003. Voilà. Quant à moi déjà, je tiens à remercier toute la grande équipe technique de Congo Elengi. Je remercie la grande équipe technique de Congo Elengi. Là derrière la caméra, je vois Mika Mobali, ya Pembe caméraman à Boga. Parce que moi ça n'a pas bolo merde. Bambote belesi kazali pour na bosana qui voilà tout ça. Alors derrière la caméra, je vois là Michael Mobala Pembe caméraman na biso, ya Congo Elengi caméraman à Boga. Ya Webozi wapi. Je remercie encore Grâce Mbizi la sexy ma patronne, Grâce Mbizi la sexy ma patronne, Tracy Pro la même magique, Mike Lokamba mon coordonnateur, na pesi sumbote na ba oyangai on a déjà na Suède, je salue Willy Botel garçon de luxe en direct de Suède, de big dédicace à toi. Na Canada, je vois là GMN en direct de Canada, donc Toronto, trop de love pour toi, donc yo fozala kaka na postanité David Loutete lumière d'Angola peu fozala kaka ma maman chérie, toute ma famille, mes copines Divine Bindouche Menmeng, donc je vous aime beaucoup. Ouais, au JRF Daniel Bazali. JRF Daniel. Comment on veut dire la mystique? Voilà, c'est l'ambiance, c'est la fin de cette émission. Donc, Marama Boeka, na Congo, Elengi, pas grâce Mbizi, la sexy, ma patronne, maman, on a le bara, oumela, pour nos besoins. Alors, on se retrouve dans un prochain numéro. Bye bye. Oh, c'était Nini! Oh, c'était Nini! Congo Elengi ko fiba bonbon. Grâce Mbizi la sexy. Bato baloba ki mingi pona grâce. Studio NC. Bato bafinga ki mingi pona grâce la sexy. Sans kitoko. Mama ya kotale la sexy. Dimitri Balodore ya kotale la sexy. Ale Django ya kotale la sexy. Eriches Kame ya komone la sexy.
ye nanga César Masi Clé Mama ya kotale la sexy. Chérie ya kotale la sexy. Badougou ya kotale la sexy. Martin Kapika Tracy Pro, la même magique. La famille Mizi, nos cimes sponsors à Makassi. Unité d'élite Bomonye la sexy. Yemoko Serge Kabamou. Attaquez, chérie, Yari. Ide, Congo Elengi. Balisa mwana bokati mbile. Kongole mabosaka. Balisa mwana bokati mbile. Johnny Pelé Pastoral. Bakata mbile. Kongole mabosaka. Mayebo. Loso. Boye pleye baba mabasa. Fonchi Diolo. Calvin Elengi. KPL. Sandra Kazadi. Christophe Moura. Kazadi. Kongoma. Elengi ma.